Tanga pe ki sese koma e umela ka lisusu te. Oya biso awo. Ko ba ko fandela bino tala o. Alete atikina madeso amona katena ndako. Ya biso ma matanga sali soki 2 semaines awa bato bafandeli nga na kati ya ndako kaka. Je vais vous faire un étranger qui est libre, bandeko. On de liberté. Doudou, Doudou. On est au fin étranger. Baninga bembeku to ya kabaye okundata na kisasa. Oya yo. Kinsuka te, kitambo te, mbensege te papa. Omoni yango na motema na mabe. Omoni yango sikoyo. Otiki ngaite. Liberté na lingi na tika libre na sala oyo motema lingi. Doudou. Mama, nandimaka te moi so zali komona eloko pamba na kati ya quartier oyo na lenka baseka nga na baninga basi oyo bakokani ata na nga te Dudu kaka nga ozala komona nga mwasi mabe Dudu nga mwasi nga liboso tokoki otambola no jamais nzela moko ezala ata na matanga yo liboso nga nsima tokofanda place moko te totambola no nzela moko bafeti tofanda place moko angaye omoni basaki na matanga na ye ba miziki penza soki ba 6e bureau soki ba 10e na ba muziki na bango ba saisi ba uniforme ba yeko lela yo Dudu nga mwasi libala nakanga be motema si on ngam na manoble ndati a partir ya lelo ko so kufina yo tiki nga libre papa ko gange le sili ko le kana te ko se melo ko te o bisi kile ni na ko bisi ko o me ma ntwana chérie za la kate papa banda na bota ma baba nga chérie te nzambe merci ndenga zeli nga mobali oyo banda na bota baba nga chérie te nakanzi siko na mutata muta obenga nga chérie nakanzi na mutata muta obenga nga chérie papa una ndako pelo ko netika ikodo woto ko kabola ape nini yo tuzaka ndilo ko mbala ko kabola ti to kabola kaka ndako na bolingo Tobozi beka mwana moko masasi. Ndako ekuzaka masasi. Est-ce que famille ba ulinga bazwa ndako na ndimite? Ba kuzwa pete utikala kana masasi donc na uzana kaka. Ya bongo bolingo. Na ukabola na nani? Problème. Nani? Oya ko benga nga chérie na mokilio. Nazwa penzo akolinga nga pe na lingie na bolingo ya solo. Eza lokola yote Dudu. Oto saika libala kaka komo na oka libala nani tuzipe ba camarade nyonso baboye ko na motema no mabe baboye ko na motema no mabe papa mamsuba za kwa ko fina ngata liso to bandeleza ka camarade mbayo na za ko fino liso bandaka la so mbayo na kufia wano linga yote bongo siko nazaka ta na borax na ngai camarade na yo wana linga wanga mingi boswana kati alingiso kokoma awate ata na matanga pa yakate abandona gérant o ateka na zandu wana gérant o ya zandu wana ateka ba mama na ngai yesu kina leki zandu wana faso belanga ta koka aso lisangai na monika ye kuzabi ti na yebi be mususu ata oncle to benga oncle wana yiba linga mingi wana be concordance ko koza na ngona ndenge bien est-ce que akubenga nga chérie mama na zoke na musika papa mutazane ka pembeni papa mailara zalia wa kwedi yipa kufera mwasi nipa kufaka na ubota bongo sikoyo ye kutu bien biba na matanga ngo esi ya nazomona ite te papa mailara mona ko akozana nga bien po ye penza mkonso ba betanga te dudu mkonso betanga likolo na yete siko na mando dendela kaka ina bando likaka wana kaka boye mikolo ka batalo me masasi pe pai bandeko ndako penza ko lingana zana moto awo ata na nganda kaka toke ko bata mata kote moko boye toka biso to se pai bo toki ata kote ya mbinza toke ko fandela na wana na sheri na nga wana nako kapena nko kabula bolingo na moninga pete Mikolo, o dendele ka bona o le kaka wana. Papa mainare, boni. Entrez. Boniam. Kaboy.
Kaboye, Mawakaka. Maman, vous voyez, maman, jusqu'à quand? Et bon, si on ne peut pas, on a coûté aux enfants, on a moins ce qui au vaina ma les boya makamba papa on a pour au vaina ma kaka papa ça kufi mon colonel c'est coquille déjà ya mo ya kufi yo pense que mon kufa na tsanga moko bala ba tout na mabele to zo na mabele mais c'est tout pour na papa tana coquille maman il faut se rétablir mon comme moi mouvement mon toi côté nda côté à côté mon mouvement. Si nous avons la main, nous avons pensé à ce point, nous avons pas na ofutela, nous avons na vanda. Eso fanda awe ngeza madam, sikonde ngana tikalika kangamuko. Na kusolola nana. Nazaka kangamuko senga ngoko salawa. Yo oyebi pourquoi ngana longwa kiawa? Na longwa pour la habitude ya papa et ma bé, leko se pesanga te. Pour la sepela ina ki ne vane pas nangai. Olina mona ba biloko ndeka zeko maltraité na kata ndako za ose pesanga te. Na musika kuti naza l'aise que ce qui n'a pas d'accueil. Mais ce qui se comprend dans le bimanda quoi na. Yako vanda wa. Ça on verra. On verra. Lelo bazo le makambo. Bazo ya lelo. Bon siko so préparer ni. Nanu tena banaki nanu kobongisa biloko batika kitikaki. Maïba, Kuruma Kambo, ils ont fait tité, hein. Ils ont fait tité. Ils ont été que tu vas foufou minene, batonda, bayo, kapenza, gouke, oui. Tout le monde ma Kambo, non, il n'y a pas d'argent. Papa, tu dis bon, t'es, oyo, ils ont bon, on a au débrouillé, nango. Nous au moins, ça c'est $100 au débrouillé, ou ça attaque quelque chose, Miss Gelmo, quoi, bongo. Ah, on est peut-être sur vos échanges, ouais. Invité. Non, je sais pas. On va pas me coller le quoi, on est bien maté. Et les cas, ceux qui m'ont tombé, ça a changé. Moi, bien réel. Ah, bien retiré la guise avant. Job. Là, il faut changer de couleur à parcelle. Hein? Il faut tirer en couleur moi à faire blanc. Bonjour, chérie. Ah, mais ça doit être manière. Au moins, une de champion. Même la peau de fleurs, il faut que ça la vert blanc. Il faut un vert blanc. Tout ça, vous avez une carte. C'est au zongit. C'est au zongit. Bonne humeur. Bien. Bé, en poule, on a une véranda ici que ça va payer là. Bonne année. Jusqu'à il y a un foot à facture à SNL Siko. Zoba Mogo Boy. Au boss, chaque fois au boss, on a. Na bomia mon chéri. Ah? Na sina bongisi. Donc, il y a un foot à facture à Sansa Oy. T'es chéri. Tabac. Limbi sanga chéri. Chaba, mets-toi, non? Chéri, Oyo Zako Benga Ngai Nganza chéri na yote, hein? Oyo Zako Kodioko ya Sika. Ce n'est pas Kokodioko ya Kala. Oyo Zaka Kosakana na ye. Komona ye lokola mwana musala na yo. Talanga yi taona za koyebisa yo. Oyo Zaka kopimela biloko kolia. Kotinda ngai mwana mobali lokola ngai nakende konikisa fufu. Hein? Oza kopimela nga biloko kolia. Et je me souviens en 82. Tango via utaka na matadi, olambeli pigeon. Na lobi se meki tchela nga lipapo. Ah te, o yaya na lokola uti boye moyen te ya. Et maintenant azate. Tu sais qu'azate. Vangon. Ce qui vient, azalaka mou. Moi je ne suis pas mou. Hein. Je suis sévère. Oeza Kokodioko ya Sika. Un nouveau Kokodioko. Chic. Beau gosse. Jeune premier.
un Cocodioko rénové. Fongola matoi na yo, yokan makambuna ko yebisa yo. Lobi to utaki na yo na réunion. Ya famille. Tangu bakolo ya famille, ba désigner ngai ba lobi que c'est Cocodioko qui est mieux placé à remplacer Yaya Naye. Est-ce que ezaki soué na ngai? Eza coutume. D'où je t'impose 3 commandements. Chaba. Oui, président. Tu es mon témoin. Hein? Je t'impose 3 commandements à respecter scrupuleusement. Au boy qu'on respecte yango okei. Ozongi kune na epa na bino. Soki na kimpese soki wapi olobaka na ngako tozanga ba famille awo. Au boy koto sa makambu nanga okangi biloko na ozongi bazai. Premier commandement. Tout à l'heure, je t'ai entendu m'appeler chérie. Naza chérie na hôtel. Naza chérie na hôtel. Okobenga ngai patron Cocodioko. Hein? Na mokuse patron. Na yo ki patron. Bomengo. Patron? C'est ça. Deuxième commandement. Mes affaires. Makambu nangai. Ça ne te regarde pas. Mes affaires ne concernent que moi-même. Tu n'as pas le temps de t'ingérer à mes affaires, de foutre ton nez dans mes affaires. Ah non! Non! N-O-N, non. Et en majuscule, s'il vous plaît. Troisième et dernier commandement. L'heure du repas. Chakula. L'heure du repas ne doit pas changer. L'heure, c'est l'heure. Molia, Mbimbi. Ce n'est pas que Naïa, na ba collègue nanga tel que Bachaba. Ah, t'es patron. Ah, esne la kata ki kura. Il n'a que koluka makala, mbula pe beta ki bakonia. Non, ça ne me concerne pas. L'heure, c'est l'heure. Otosi makambuana, yonanga toyokani. Ozali mwasi, yaya atike lingai. Si, si. Ce n'est pas ça, Chaba. Si, si. Encore pour les là, faut faire ma sang. Et tu sais, mon frère, tu sais, et plus grave encore, à propos de cet enfant-là, Massassi. Ah, ça, c'est son. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu à propos de Massassi? A commis turbulent? Par rapport à ma bé, na kombo nae. A commis orgueilleux, prétentieux, grossier, impoli. Et tout ça, mauvaise éducation. Mets-toi chez nous. Et vite. L'heure du repas, c'est 12h15. 12h15, la table est prête. Azaka même kolo, l'air télé. Chaba. Tika. Non, Tika. Je suis sévère. Azaka même. Ampoule wana atiki yango. Yono refutambo. À cause de ampoule kaka. Ça ne te concerne pas. Non, l'heure c'est l'heure. Président. 12h15, la table est prête. Non, président. Maman. Vous savez paroisse? Mes affaires ne concernent que moi-même. Vous savez paroisse ça? Mais c'est quoi ça? Kanga. Non, papa, les menaces tout non moi. Je dois me savoir ce qui a fait mes prières ni les royaux. Tala. Nayoki ba rapport rebellé à ma bena kombo nayo. Tu es devenu prétentieux. Qui t'attale que osa bobenga ngeza ya balabala te hein? Maman, tellement. Hein? Kanga. Yoza mwana te. Makambo ite. Yako sulo mesure. Télémanan. Yoza mwana ukota pona nini? Je vais te serrer. Eko sala nini? Coutume soko zo banga ope onde okufa. Coutume banga pe bato bololo pe bazali o coutume pe simba répéter. Papa za fuka msobo te hein.
makambo za koleka na chambre yo bien nafikira wewe to papa acho à genoux na ukamona mti tais-toi ah ekusala nini nazo oye beloko moko te tala kokanisa te mpo olekinga na molai donc zoba moko boye tala président oyebi ke nga aza yo naya quand même conseiller na yo ya président mais biloko je ne peux pas tolérer des bêtises mon frère Chaba mokolo di te mère telema pardon telema te ye moko patron lobana telema na limbisio mpo na Chaba. Merci patron, merci. Soki Chaba te olingaki ozala wana ti 4h du matin. Taba, Merci patron. L'heure du repas, n'oublie pas. Oui patron. Et puis, viens. Ozata na idée te que mobali aye, il fait chaud, veste tu. Na yebisa yo kaka longola. Hein? Na yebisa yo kaka longola, c'est ça. Dis, talakana no bato boy. Azana idée à créativité te. Président o nyoso nini non. Hein? Idée à créativité ça te. Abosangi patron. Vanda wana. Obosanaka mikolo nyonso. Longola. Tala. Tu ne songes même pas à soigner mon bali na otala chaussette manzaka ndenge yeza kotobola chaussette. Hein? Gillette vite. Salope. Président. Président, aza quand même mukolo babilo mususu. Aza mukolo manzaka kati. Mais lingo lobani. Boyondo okata manzaka nanga. Président, lingo lobani. Te, yondo okata manzaka nanga. Oko mwasi nanga. Non, aza mwasi. Kanga. Président. Non, Gillette. Président, on dirait qu'au canela ye. Eza vengeance. Ganga ndenjo ganga ka. Tobali susu papa. Osuki hey. Omone yosuki. Dudu. Bien nasi matin na frigo. Bien nani cooking na yo te O me na bien na pona nini? Yo me na bima kana yo. Bo na bima kana ba jeune fille ba na mike. Omone yosuki. Yo kasi na yeba yete. Osala complot na famille na yo te. Ko na okufa. Muta ko zombo mengo feza ka kokodio ko mono ya bokoli. Kwa samba koleka. Hey. Nata na somo na ngote po passe le moni sanga penza dudu o kokodo kwa zo sala nga c'est rien isa na ngelo ko mokote ndelo ko penza luka ki yango wana siko yo ke avanga inga na tikali bino mbali mabena mokilo boye ba te yango ba veuf baze bele ba veuf bazaka te pour makamuna bino mabe zonga li susute et pas okay kuna so ko sala ka mobulu ningo za ko sala la ngwa quartier bomba basi na basi babala ya yo ba jeune fille ya yo o suki penza ya ko mele. Qui est là? Entrez. Quelqu'un. Papa Maïna. Bonjour. Bien. Batika muninga boye Papa Maïna. Muninga se kuka nini yo swaki beno ya kotala kaye. Ila ngati. Tato fana na sokoto. Bonjour. Ngaka ka boye te. Ngamna siku ya boye to ça c'est déjà baninga na kati ya quartier yo zuli kamango ngape na yo kozwa sima fado yako tala kangai Bonde ngo changer mbala moko zena na umela kanini on zena ilo ver biso soaka mubimba biso bote ya tout droit ngape na banga ka mopanzi ka ke mopanzi wa bono koi mala moko na terrasse ameli ma ya terrasse mala moko na zilo ver donc ça me tout droit to yo kana bien. Tano ndena fandika ngamo kuna kati ya ndako papa. Ndengo Tuzo ba associé sikoti. Ba associé. Associé. Ba mota. Ba mota. Kongwa kale. Ba mota. À votre santé. Ba mota ya makambo ya bante ya classe TV ya makambo. Ba mota ya makambo ko. Bo ta santé ba. Betata muninga papa. Bo ki mota ngo yango yo.
yo zaka boye kasi makambo nani esilaki me omoni mawezano na nzoto na omendenge yo change mbala moko boye on dirait ezalaki likambo mosusu te yango baso basalaki makambo nyonso basukolaki mpe ngai na ndenge moko abie mpe babokeli yango basambelaka na bango te ah bon te asalika ndenge ochange bilamba kobi soin elengi okola moto asoki problème te problème ya wapi papa bino moko moi nde nazalaki koniokoma na kati ya quartier te mobali oyo basalelaka ndenge wana eza mobali oyo alingaki yo mpe olingi ye oyo biso bolingo ezalaki nango te ezalaki ka libala oyo nofande na bapili ya basimwa baina ne boya nini ata kutu 40 na ndataka bien bo nga problème nange ezalaki ka basukola nga basukoli nga makambo esili bongo nini yango sona oze tolongana mbangi lisola mogu je vois bien omoni ngai jo nalekaki ko otala yo boye mama avandika ye moko boye azali to aza te naleka boye porte ekangama talaka ata ngai topesanaka ata mwa bamasolo moko ya bien wana ekozala mpe malamu te mwa baconseil ya bien nde moko mpe neti ngai alekaka bateatre mingi nayo koinvite tokota na so théâtre na sale kasi mama yange esukaka na télévision basale mpe zango so mingi te nangisa so ya biso esukaka na télévision ngana sina kota ata na basale wana ya cinéma ata mbala mongo basale ya cinéma so mingi te mais quelque sale ndambu so mibale kaka moto ali awa mpona kotala batéâtre wana ata mbala moko nana okota te nana okotisanga papa nayi koyokoya yo moko omonaki kako azalaki awa ndenge azalaki siko naza libre ozomakola mobali liboso mwasi na nsima na matanga mpenza ye kote mosusu nga kote mosusu tolingi tobima na ndako ye mosika nga nazolanda nsima nimo bozala komona kate koganga lere nyonso sheri ezalaka te pai na biso wana na ndako c'est vrai tina biloko ozala obosakisa bato kaka bongo motemaka moto siko nakomi libre na omona mpenza te nazoyoka lokola nafungwami na basinga mpe kobima moke kwa kobima enfin c'est-à-dire que na toki sota mwa kochange air moke omoni bamoto bafanda kaka boye mawa eza koyaka ntango nyonso to mwa tour ya moke eza mpe ide moko bien makambo esesi nango esi nango te eske awa kutu bakondima mutu ayobi okomi libre mutu akondima suna nga nakanisaki okozwa nani oyo te nakanisaki okozwa ma clémentine nazala ye mutu kasi ye leki ya mama mainal mais aza mobala soda te aza mobala maître mami aza mobala soda nakozwa ye ndenge epuis nga makambo kozwa bana nga alingi yango te nalingi mwasi onga mona poni kua oya kotikela wana eza je sais que ezalaka ba coutume mais nga napesa yango mpena te kota mosusu ondimi ye kaka parce que coutume etindi bino mais rapport moko eza te yo na ye bolingo mpena na to eza te kaka bolingo ya remplacement c'est pas bien coutume etindi kaka te lokola nga awa naza déjà na mobali ya le bakataki makambo batikelaki nga mobali na wana banofanda naye na place ya dudu ça pas intéressant c'est pas intéressant donc Mama Ina déjà oh mi oboya teke natikali libre mobali yango kaka na kati ya famille moko na kati ya famille moko kaka oyebi mpe ye omoni nani papa mainar ngai naza na mwana nga kaka moko masasi fale kaka nasala bongo mpona koprotege mwana na ngai mpo soki natiaki motu makasi le mosu bakolongola mwana nga na moki nozodécourage nga na ofréquente yo ata mosika kaka nde foto oyeba bana mike ete mama donc nazela kona coin naye kotala yo nabatamaka quand même pas bien eza na kaka na nga te mpo moto yango mpe oyebi kaka ko tozofanda na ye moyebi ayebotiki okosa ko ezokokosa te ezakosa mpo ya nini lobelaka nano ke eza lokuta eza lokuta te kokodi oko nde mobali nanga sikoyo mbela na lobongo te okiwe bifonda te mota na ngai kokodi oko kaka oyo bobenga soko nani masebe donc baimpose yo to yo mpo ndimi ndenge wana nga na ndimi na ngai te mais biso déjà baraison na ndimi na eza nango grave te bongo aza mobali te na boyi te aza mobali mais aza na dimension na yo te yo oza wana grande dame oza na carrure et puis aza petit afin na kati ya ndako na bino
avandi amoni yo affaire moni ndenga koleli ozolise na ndako après c'est quoi mbana yo zo mona normal et puis bimene pe OK fête ou mbana ye parce que na sala ni ça coutume zo changer on a la famille on a qui écouter famille pas ndimi ndengwana ba famille nanga ba ndima te pona nini au monde à partir du moment où on a ndima ki ba tourner ce que ndimi makambo wana nga pe na lobi na ndimi bango pe ba loba nini ya makaya ndimi ta sepela ki te mais pas ça la nini ndimi na bango moi à ta place je refuserais hein Salah. Bonjour patron. Qu'est-ce qui se passe? Et là où tu vas? Et là côté. Bon, les Camerounais. Papa Mainarte, hein? Asalini. Aïka Koko, non, c'est pas ça. Matanga ici na panzaki. Na panzi matanga, na panzi batunyo surtout. Matanga c'est sili. Hein? Est-ce que na yebi était tout ça na quartier moko? Ici na panzaki matanga. Depuis na yebi ça que toute visite. Yebi sanga signalé ngai. Est-ce que on annonce une visite na? Na bossa y patron. O bossa mi gonyos. Petit. Hein? Azam moi c'est un grand frère. Azam moi si nangai. Azam ko na yo faut passer respect. Tala. Shaba. Oui, président. Yebi ça ya. Azam kolo amitia na sika na ye. Hein? Na zagen poli hein. Yebi ça. Non, président. À mon absence, aux avoyants au sol, ça moi si nangai. Lisoni boza au sol yo na ye. Ngai si na ye na ndaku na au sol ça moi si na. Au sol mon ngai pa ina yo. Petit un peu de gare hein. Non, pas jusque là. Pas jusque là. Yeba mukolo. Matanga ici na panzaki matanga. C'est pas ça. Durant ce soir dans moi si na Tony. Tala ye. Yaka wa. Osotala nga lokola ngulu moko boy. Tala ye. Ça me colonne dans le lobby. Tala ye. C'est ma fiancée. On a ebisaki. Azaki to quoi patron? Azaki to kwa leki oza mobange. Yoza âge nanga. Si. Aza jeune, ngai naza jeune, jeune pour jeune. Merci patron. Bonjour alaikum. Yende mukonzi na ndako oyo. Yo. OK ouais. Patron, yana tika na nzira. Taba moko boy. Abuka na makolo. Yaka. Abuka na makolo. Te patron. Yo no memaki boya. Te patron. Cha. Mukonzi ndako oyo à partir de cet instant, c'est elle. Merci patron. Ma fiancée, choix nangai. Ce n'est pas que Naya n'a coûté aux avoirs ça y est, non. Elingi ye yangonde ko sala manandaku oyo. Alobina lia soso ngombe pondu. Naya na kuta ina ba boulanquette cha nazo non yondo ko sokola bilamba okolamba. C'est elle la maîtresse de cette maison. Merci patron. Respect total. Merci patron. Coucou, oui, il est dans le salon. Côté ça, Mokuna. Fais vite. Okomi osali dog kolo lupangu ya mwana mukebo ye shaba. C'est mes chabos qui n'a pas comme. Donc maman au pétage dit maman quand tu comprends l'eau. Donc président ça benga yo. Oh non, il ne pas marcher là. Maman. Yo patron. Ma balle. Jaka awa. Maman. Kombo nanyo? Bomengo. Kisa mama ya bomengo. Na yao te natinda ki chéri na ngai akeko nyiki sa fufu. Non. Azo wela mbapo kezulanga mai. Okoloka te sema ishaba. Eza koloka te. Ato ko konga na mona ngoza bien te. Ndeni nono yoko changa na ndaku na mama mbimba babo. Mukonzi ya ndaku oyo ezali yo. En tout cas ma balle comme passe na ki chasse. Na kambo. Zoba. Oza ucha faire wana zwa faire pesa ye na maboko. En tout cas, tambo wana mokilo mona makambo. Pesa ye na maboko. Maman, le kana no pardon hein. Le kana tala nanu na mulai na yo na tayi na mona ndenge zali. Maman, ozoko mitala ka. Osupe kitata lo tayi lo kwa mwasi so mitala elongi. Elongi na openza na tayi na na maite. Ziene semeki. Na mumila ko. Osenga timai. Ona koko.
mais luka mobali na obala ngolo bateke so mobala kufi yo be moso komi kasondeni na ndaku ondima n'importe quoi non na mobali yanga te pona ye na roboma mutu na bomi pe na koti makala mindondo melana maite ah do yo ndima kamyo si ondima kaka na kamwa ondima kana yo désolé Chaba wavanda te na banza oyoki makambo naza koyebisa yo koswanisa ye te aza mwana moke naboyi kotungisa ye nalingi nazala à l'aise oh akendeki konyekesa fepu non 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 Ah oui, patron. ozo continuer à koyoka aboya kana ete encore ngapi na boya toliki comme misala de l'hôtel de oyokuta mukolo na ndaku de asa mukolo chérie viens ici en tout cas chérie kokoma na osepena makambo te nga jamais na okondima kovanda place mona kabakata mama boy il faut koyokana oza kobebisa vie na nga ata yo moko non 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 ah ya aza mwasi na ngai ya famille aza mwasi na ngai yaya na ngai atikeli ngai nene na koimpose bino il faut boyokana mais yo na mo loko osaele jalousie po mobali auti kobima osaeli jalousie tika ya bala na elika munini yo na ye ça ne te concerne pas yo tala ngai na makambo na ngai un point entre a déranger mbala mon côté na banzo yoki ndenge naza kobenda ye matoi oyoki yango très très bien en tout cas nga pe na lingana na nga te mutu oyo asala likambo nyonso tu fandi makaka olobi na te eloko bwa ndimi na ye olobi na te aza prête na makambo nyonso mindondo yo pe komona oyo exagérer tellement trop omoni tika o caractère no wana nga pe ya place abonde na exagérer ya bien nga nazwi peti ya bitinda na nga na exagérer peti sala te asa mama na yo te Chaba oui président tu es à quelle heure là chez toi 12h10 10 c'est pas quart non non dans 5 minutes dans 5 minutes oh non c'est mec pas dans 12h quart non 10 dans 5 minutes et pas dans ça quart il faut bon ça montre na c'est Patron, table est prête. Prête très bien c'est ça maman yo 12h15 12h15 na mobali na nga te na yebisi yo table eza prête bon appétit Chab. Oh merci hein Chérie bon appétit Merci. président au moins de chance il y a moi en balle qu'on remplacer Yaya bon loboko bon appétit hein merci hein président oh le boko mère abi maman kulutu quoi mais yo zangaka te et pourtant ça l'a informé le jeudi passé tu n'étais pas là na recevoir awa les deux couples non nga zali na entraînement tu n'as qu'un entraînement fait aye awa na mwasi na ye Toto Benda aye awa na mwasi na ye na recevoir bango awa tuna madame alambaki nini tuna ngai nini ngando président au moins soit nazaki informé que ngando na ba raté te sanga pofe afibi misapi c'est vrai gu ya ona ngando yango gu bon lia te tonton Medar atele na zusani bubu nyonso bebi bubu tuko supu ya ngando mais nayebi sûr ngulo mère asali na lia wote même na terre bon lia te yaza mutu nazolia o eza gubo eloko nango goye malongi na kovida yango so ezali abakisi boliaka na likamni de koko ya nzoto fongwa miko okomoya na mulaidi bayeba te koko wana pena mwasi ofanda la ye oyebi ke yango saba likambo nini vie na azalaki na bazwa
Très bien, mais nous ne faisons pas. On y a soit salé l'eau, on dit bien. Sur la mbele ma deux sur Okima. Oh, merde. Félicitations. Félicitations. Merci. Madame, c'est bon. Merci, docteur. Nina moi Sur la mbele ma deux soit chez Nzombo Nakad. Ogolela ozolia. Ya on a dit qu'on dit comme maman. L'obéza Nzombo. L'obéza Nzombo. Nga jour même la roba la mère m'ta la cuisine. Tala. Biloko eza kitoko boneko. Est-ce que jaba mungo lekia? Tu bon yozolo bani. Oh. Eza mabe oza koliango. Na lobine lomo. Mama. Félicitations on dit mina blo on olambi. O etondi mungo yo. Mama eza na mungo mingi. Bon, soki na nina lambo yebisaka nga po oyo yo. Non, mère, ekoki nango eza bien. Longo na misuna. Eza mesure. Zongo sima na misuna. Ko mutu na mutu. Tika nga mono. Tika pale longo. Mama lobi na olambe lo ezangi mungo. Sois poli. Poli nani? Poli nani? Elo nonga ki poli. Azamukolo na yo. Mukola nani ngo? Kanga. Nana ko kanga ko. Ko kanza na umuno. Ko kanza na umuno ko. Lukaga mo mpaka mama na ona batikelo umuno. Azamwasi. Boni ko. Boni boy. Tala moba soka zolo bafanda nie. Nayo na ovana ngai. Ngai yo na ovana nie. Respect ni. Asa sala na fair play. Ko tala ngai ko na la jara parce basaka na bango te. Soko meke pa nanga okosuka. Ngai. Soba moni moite tikana kende. Nini yango? Boniko? Ozangi fair play. Fair play ni. Soki muninga sali lo kwa kitoko, encourager ye. Nga ndeko lamba kate. Nga lamba kate. Na peki so kola. Boniko epa nanga kuna lo bando yo ngbola te. Na peki so kola. Ngbola epa nanga kuna te. Boniko? Koloba pona elengi ya koloba te. Na peki so kolamba. Ha? Moi ba biloko zolamba ya mai net ba mai yoto wana. Ekobanya siko. Tango bando yana ndaku langa biloko bando ngbola. Otoba nanga kanga. Président. Na kei. Boniko? Nanga ite na bisoko. Nanga ite na bisoko. Tala. Tala, Shaba, na bonde la rabasite. Akende. Zimetika nga okanga point. Okanga point na kenda. Boniko? Kende na. Président nazo comprendre. Oh nyo sezali atala. Ezabe esprit. Vous avez une mauvaise éducation. Ya mwana akobolo aboya ka yo pona makambo. Nana somo na bango te. Asundola yo. Kaza atina na. Président. Akobolo aboyo. Président. Na lokotier, na cadré, boni. Qu'est-ce qui se passe? On va matelanga. T'es président ici à Kitisi. À Kitisi. C'est méga comprendre à Kitisi. Au moins, il y a là. Vous avez une manière. Yendo zanango. Président. Oh, nous sommes esprit à Vienne. Mais azolongola petit. Non, ils ont esprit. Si on a une situation de trouble, oui, que même lobby mindona zaki boyete. Mais les gens na tongo ndenge mo. Si kasi ko lera ko lia ndenge moko. Ils ont esprit à Vienne ayo. Oza parcelle mo yoko fanda ate. Dans la conseil TK parcelle, au sombi ailleurs. Au moins, l'esprit on est aux assoudés et au déranger binoté. Au lobinini. Et là, quand ils ont trouble ndengwana, ils allaient esprit à Vienne ailleurs. Ils ont parcelle moko l'église yango. Donc, ils ont le parcelle côté même na bandale au pays. Comme ça, au moins, que nan mindona aux à l'aise. Ouais, tous ils ont esprit à Vienne ailleurs. Et puis, au Québec, petit on a pas côté capé parcelle. Oui, que petit on a héritier. Nan massas. Effectivement, Chaba, les Cambolobi ont raison. Ah, Zoé Bissayo. Tu sais, la fois passée, na bossé na ragoye Bissayo. Mon frère, n'a qu'une douche na sokola. Na tala boy, et li penza ya vieko. Ya vieko. Na gangi. Na tala boy, si lui était allé sous hôtel li naï. Moi, naïb soni. Et ça m'esprit, hein. Donc, Monique, il faut quitter l'île. Il faut qu'on ait la parcelle. Comme ça, Paris à moi, mais ça, c'est à soi par naïe. Alors, ils ont sérieux. Ils ont problème, moko, tout résoudre en go, n'entsele. J'aimerais toque n'entsele, n'angandabile. Ah, ça va jouer ça va jouer. Tu connais l'endroit? Ouais, très bien. Au moins, comme Ezali. Mais c'est toujours une bête à voler. Comme fraîcheur Ezali, ba rivière wana Ezali, banzete zamba wana ba monike. Eza place moko, et qu'on peut s'absorber inspiration moko ya bien pour te raisonner sérieusement à propos ya vente à parcelle ndenge ozakoloba. Eza idée moko génial. Chérie, on ira. Hein? Présenter jour. Tika bakanda no ya pamba wana tokende na ngandabile. Hein? Bon, courage appétit. Toi nani présente lui appétit quand même. Mon appétit est long, mon frère.
Oui. Entrez. Oh, Mota. Mota. Depuis la monnaie qui est au-dessus. Depuis la monnaie qui est au-dessus. Bien, ma cambuzo changer ma camdé. Tu vas me voir de ça, mais ça Mota nanga ya tu fana so côté. Et pas de messer ni fana. Nasi le moko. Non, ben, mi te wanda comme le kola anda otala ba l'heure. Na ba azali moto. Hein? Ali. Te azate ba keneki soki ntsele soki maluku. Otambola na jeune fille na ye. Mamba kotuna ko na uso na moto ya ba kala. Na tuna na so azali bona loba. Hein? Aba to landa coutume te to savon. Inazuka te, inazuka mato pona yo. Oyo kama wa. C'est vrai quoi. Parce que vous décidez pour nous, vous ça, nous nous boyer, faire la boyer, baba bébé ça on va pas pamba. Je ne te somme en sortant, tu dois mon aki ango. Bagou qui c'est dit. Kasi ango. Bagou à deux, et sont ndé ni ngana habité. Pas maïna. Il ça. Puis tu as besoin de supporter. Je supporte très bien. Obi mo nyoko lio yo so mo na na kaso nyoko langa me o dudwa sai ko nyoko langa bino nsubo yebaki ango e o esaki na kati ndako bino boso mo na tewani saki plus o ne se jogo pas je suis péso da petit moi fille mo na mona kwana aza pe représenter yo moi ça moi si na yende na sai la kama kama nyonso ko sugele bilamba nyonso ko sugele bilamba ko na ye nyonso ko linga fana sale nyonso na kapona ni pona boto siga tenga misana na boto se Ngaza mtabibe ko solo bila ngasala bina usana ngaka zongisa bina uzongisa ngaka. D'accord, mais elle est candeloté quand même. Voilà les kindelo. Mais si puisque finalement comment ça na yo. Azo ganga et puis azo manque de respect na bato. Oh mais somme ta gangi yemo ko azo perdre. On dirait auto anda buye. Mais gangi la yemo ko la finance azo anda bande wana. Matanga c'est si là est-ce que ngana yenge pas moi là yo. Ndira ibite ke yo. Et c'est vrai que to kolinde ngwana te. Soto kola ide mususu na bwa kili ba. Sana ulo tende na ibisaki wapo na mwana na ngaya, mwana sawana na kati. Mwana yo asakoli, c'est déjà un grand garçon. Il est responsable de sa vie. Tenga misumine na sana misumine na sana okamiba. Ba yuko sa mwana nga jemu kwa mabeka kana perdre yebu. Ba c'est léger karabwe. Ah ba no kote la tala rapé. Ah okido. Mo yeb sana non parce que non mo ba mke. Ko banga pona. Ko ya kotala yo puis ne peut-être pas vous proposer de créer cinéma au théâtre. C'est une ABC. Et ça, besoin de m'appeler. Gabi mana yeta bimana jeune fille wana tibina ba film susupe. Gabi mana ngati sa yana ba sakine ko bimisanga te ipa bimisane ngata bimisana ndeni. Ngafana ngananda. Yo mtu ko to sala ko la mtu ko la esclave uzoboya bipo po mana yete. Ko bimasa sini wa. Papa Maïla. Mais c'est comme nous t'as benga muninga patron ni golo banini. Azaka ka patron na sansa patron. Zaka ndingona. Toto sa coutume tinga na sana ngai. Nazaka ka mutu na fani na ngai kaka. Toto sa coutume boiti na sukate. Coutume na degré na ngo otosi boiti osuki pobino en tout cas pour la coutume suki awa. Kasi degré yango na kakati. Degré ka ya sa patron na fani na ndako. Bomengo. Ana be mwata mota. Oui. Visa kaka moko. Ba vero ka mbala moko. So ke ekipe. Vous comprenez? Bon on kufa pour ni pourquoi besoin non mais non, ça veut dire qu'il faut vivre la vie na yo. Kasi yango kana zo vivre. Vous vivre mote. Nzamba sana ndinga sala mutu na mutu te. Oyo nga yango yo kaka. Pone na seki pa yana bango na seki kana calvaire. Oye pa ye kana mutu. Pone na calvaire de la vie donc nous va que vie nous a fait ba calvaire ba calvaire. Kan nzamba sala mutu na mutu na ndinga. Nzamba sala jamais mutu ko na calvaire. Batonde ba ko ma calvaire comme ça on sur la calvaire. Ne tu vois est-ce que nzamba tatinda nyoko la bon. Nga zo batela mwana. Te yebsana. Nzamba tatindi pejana ko dio ra nyoko la rayo, aganga la rayo, aloka sala niveau note. Kasi yemta lingi nyoso wanati. Tu iya. So yana ipa kufa kitembe. Ba genre na ye petit de la wana. Nde ba genre na ya wana. Ba so telema mitu wana. Wenda. Nous moi c'est moi poser. On va telema mitu. Te makamwana yo so kanisa ntuka isabu muti. Dona uza calme.
Côté on a ça no calme, mais ça patron na ngati. Ah patron na ngana fandi bona mwana. Oui, bien il y a des hein. Mais seul. C'est vrai, voilà, nous devons vivre viable. Vivre et de calmement, aux arabes, moi c'est pas ça respect. Ou bien peut boyer, ok, on a fait dans mon bali, hein, babino mon bali Papa Maïna, c'est le cas moi. C'est ici, eh. C'est sûr. Waka si musika penza. Kasi te. Ça vous. Oboni bakati émission ndenge azomona. Na comprendre te kasi ndenge na binande na zali abo. Fokaka musika. Te on bino wana ya sérieux. Je te prends en charge. Pour la libérer quoi. Na masasi pas awana sa koli. Mais ça, c'est tu vas aller en dehors de la bombe. Mais ça, ça coule au balapé. Et moi aussi, on vit vraiment. Ah, et puis, mais tant que on a éviter que ça, c'est à quoi il va tant oh, bon, ça, il va bébé. Sur la libre, c'est que moi, Nazan Mobimba, Ozan Mobimba. Ozan Mobimba. Donc, là, pour ça, vous vivre. Oui, entrez. Comme ce soir, so. Bonjour, papa. Ah, jeune homme, ça va? Ça va bien. Ouais. Bien. Balkingate. Nani mtayaki hapo? John Kongolo mtayaki hapo. Ah oui, Abrahima. Atiki lode? Atiki deux kazi ya prémisse. Après le bien. Ah, vous on a mon la Jeep ouais. Ah ouais, John. C'est Abrahima. Camarade naye. Ah, comment le John? John Kongolo. Ah, américain. Non. Avec Guinness. Ah, John Kongolo. Ah, c'est John et tout quoi. Ah oui, à Guinness, mais parce que tout cela qui il faut aller à 5. Il faut aller à 5 casiers. C'est négatif tout ça quand il donc pour couper la bien. Mais vous t'en avez wapi? Toi il y a maluku na et pas golo mabaya. Toi il a fait mon kuna tout na mais pourtant na bagine que aïe la de la peine. Moi ça je ça va la peine. Ah. Tam suna poko lera ya bosu le magana. C'est que quoi il y en a una poko hein. À part ça, nouvelle monsieur ça. Pensate. Ton garçon est bien éduqué. Posé. À savoir papa qui m'était. Papa qui m'était tellement. Le garçon sous vraiment. Au cours de la date, on a beaucoup de bien et puis il peut ça comme on a beaucoup de bien. Bon, regarde moi on a ticket. Mais le poli non mais la télé le besoin apprécié. Non. Mais au cours argent va revenir Dieu na monter pour nous avoir samapé une fois par semaine on a. Na wewe sama sasa ndio mtu camarade na yeye comme ça nazo ata 5 casiers comme ezama kombo otomelera wana nengeza ngate. Madame, pourquoi il y a la terrasse était? Olgila makamu. Makamu. Bon, mon tata omona nati. To omona nati. Bon, to omona non. Moi il a raccompagné les até pona sola tana mona. Ça va, ça va. Mon taï. Yo pensé. Mota. 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 Ok, madame. Kasi. Ucha congélateur te pona. Hein? Pona ko ucha congélateur te. Tika unga bungu. Tenga kasiko sana una makamu susu. Papa ko dia ke? Kena. Azaki afanda te, azaki ni de passage. Enfin, Abimi, meilleur visiteur de l'année. On va visiter au Mingi. Kasomoni ye akufela mwasi. Yanga na kufeli mobali. Tozala kwa tolo baka ba société ko benga obongo. Ba veuve na ba veuve. Totala naka surtout que ye mwasi na kufaki avant papa na binu akufa. Ye paza mukolo. Ayiko ya pona ko pesa nga ba conseil. Ba makambo basala kitango ya kufela ka mwasi. Ba makambo basala nga tango na kufeli mobali. Na mwana ya kamini. Donc c'est ce que na occupé bien tolo ba aza
toloba responsable ya musique na bino bato bakufela enfin lokola à peu près bongo. enfin maman moi nasna koli nayebi mwa makambo déjà naza responsable yo mpo ozali mama na nga oboti nga okolisi nga mais oza jeune nazomona makambo tu ndenge eza koleka enfin na ndenge papa leki aza komaltraite awa azomaltraite yo ezosepesanga te vraiment aza bizarre mpenza masasi ndenge nazosala boye baya papa leki na yo nazobatela nde yo mwana alobaka no toujours so baproblème ezali na bi masasi kokota na makambo te soki na supporte bamakambo nyonso mpo na yo naza na miso mine te. enfin omoni mama coutume eza na babiloko babangaka eza makambo mosusu du moto faut as'impose na coutume omoni papa leki aza bizarre mais si je vois papa Kwedi c'est un responsable vraiment respectueux. C'est un papa posé, na façon d'agir, façon à raisonnement naïe. Donc je le préfère vraiment que papa Leki Kokodio. Papa Kwedi aza na makambo na te. Ezaka kama makambo na biso waka ba veuve na ba veuve. Mais na bossa na ko yebisa yo ke papa na bino Kokodio kwa lina teka lupango. Hein? Na teka lupango. Oh what? Ale mbete ba wa ko yoka. Oh what? Oyo kaka te tozana mapango bono te na boyi oboyi bango baza ba responsable na lobi nga na boyi esuka kaka lokolo boyi esuka kaka wana kokene pe pa musu po ba kotuna nana ebisaki no ate suka mais na boyi ba ko discuter na bango ezate makambo ya kotuna bango ezate sikoyo papa akufi atikaka lupango lo musu atiki ezate uza mona mbali to ko depuis pa yero ko soka kaka si c'est ça tout baka ndenge wana mais o papa atiki pona mwana na eto mwasi na izalo pango oyo a part le pango eliko ya malonga na ndako za sute o bango kozwa donc na limite mukomsusu maman to se retrouver ailleurs na mbongo bateki le pango to zuite aza capable c'est un peu bizarre a wepe ko sala peke ateki pe le pango mbongo wana ameli na ye et to rate pe na le pango to se retrouver quelque part na kwa biso mibale ayebi nyonso wana na bakitso libanda zala calme ndi calme mende na boyi oganga ganga te na gani te na boyi nde mama mengo vanda na wati na makambo yote to leka kuna mama mengo falo zala o ngone na swimo na motanda nitoi ata yo moko mutu lokola ngai kokoti ko sakara ngai te tala yo moko Kokodio kwa mema ngai ya mwana ngai bitala na makambo ayiko mema ngai bitokende excursion ngapena bitika tokende tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu ngapena bia tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu toyeba ndeni tokabola mbongo mabo mengo siko kokodioko akememela nga mwana mwasi moko mama so oteli kutezata na pembeni na ngai te ebongo na sali ye antuka nga pana kokondima makambo boye te na olembi na osupporte kokodio lisute pani na ondengo wana akonyokola nga modele wana te oyo ko papa na ngai oyo bozimbongo te bozimbongo na wate masasi kokota na makambo wana te mama omoni makambo solo bananga wana ezali na kati ya deuxième commandement o bapesaki ngai le deuxième commandement bapesaki ngai nakota na makambo ya patron ata mukete concerné ngai te ko dio ko ngasa na mwasi lokola nga na ko bibisa le makila na ko bibisa makila ya binga malamu te mwana nga papa kota cham na biso bila mom so zali kolambe kanga omoni ba valise nanga na yaki na ngoti okoti bila manga musu na kati na zo kende na no break yo ko tamo lokola ngai yo ko tamo lokola ngai mwana nga salisa na ngai ko mwana omoni ko habitude ana ke changle bilo ba ko tekisite kokodioko osambwa pona nga osambwa mwana nga ya olandanga ya obongusela manda na ko wanga na yo na bwa bilo makofi wa omoni nga satan omoni amo security yo zai ko mona nga mwasi mo kitoko te olula ka ba mususu liko tianga leste omoni ndo ko linga nga zaka mto pembeni na biso nelo za ko malfete nga mbali msupa za pembeni wana bazolula pengai kama kilio kizee mtu namtazana guna ye
Papa Maina, azako lula linga pena ndinga bien. So beta ngali corona. Oyebi lisusu. Mota papa pesa kingai obeti ngai. Siko. Oyoba ni mwana kwa mazako lobati. Ufone ikakawati. Oyoba ni. Ali alinga bala ngai. Ati anga à l'aise. Omoni siko ndenge ninye pa yokele du. Oh non. Non bomengo. Salanga nyonso kasi wana te. Okoki kondima biloko wana te na kondima ngo te. Okosi na kolinga kaka. Yo za ko sala makambo, yo za ko sala motema pasi. Yo za ko sala ngai wana po ni yokola ngai. Ngape lokolo lobi kelika mone sali motema pasi na kusala ngokaka. Lokolo lobi motema no kozala pasi so ngana bali kwedi akobala ngai kaka na ndimi yango. Na utika te, na utika na ngai te. Lobi siko motema pasi na utika te penza kwedi akobala ngai kaka. Akobala ngai. Otata nga boyfriend. Bonio. Na lega sute, na kene bo olandi simusu. Na boniko, bonibo. Eloni. Na go bala kaka to salindini. Go bala. Ozonga peso. Yeah, mwana mama sangazile. Ekatara egurugumos shabananga sangazile. Malembe. Mama, 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 ade, 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 ade. Bonjour papa. Attaquez! Général! Cabal! Commandeur! Attaquez! 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 Etango! Zango! Zango na mama bile! Etu! Etalala! Naopala! Ah, ozaki plaisir. Ah, there you! There! Ya usimama yaka shaba. Ah! Oye bobina kitoko boy. Mais on rataka jour à Mais yo réception me ah yo me lama. on rataka jour à réception imana. Jour présent yamba biso. Présent Gwemani. Gwemani? Oh! Wa motema pembe. Wa motema pembe ko. Jour yamba biso e aka suka. L'air na zwaka. Donc obini ba sopeli yo la. Oh. Mais oyebi ko kamusinga. Tango kitaki na se wana, surtout na nzembo ya Rachakula. Ah te. Et le mot souvenir tia pour feedback ya moi. Te batika Rachakula. Akiti cela, akiti cela. Amade Galie. Ah, non. Créateur de danse. Ye penza ça donc. Ah, Yaza. Oh, chic. Serre-moi la main. Ah, c'est bon. Tozonga bombala moko da tuna te sokola la kiwabi. Des jours mo. Mbala moko automatiquement Directement pe nguba nini? ya mobesu. Ya mobesu na manioko. Comment moi ça sort? Nguba on penda. Dans ça on penda mais bien, to ça on penda bien. Ah. Oh moi ça fa na nuit. Oyebi. Omoni que Te. petit oyo. Non. Omoni ba bêtise ça. Omoni on. Na mona metana moi c'est penda on fa na nuit. Oko fa ne tanzo to ndenge zo fond. Et puis ça par respect. Oyebi balongolo veste 12h15. Bilo on a table. Heureusement. Mais leur mot en tout cas il faut quand même. Azolandango à la lettre quoi. Mais yo pe au moins na miso bato zo que c'est sonné. Ko kangela ko wangele non. Pour pas des arrive vengeance mais ce qu'on va te que mais je sais bien on est on a président. Faut comme ça me colode. Et puis au te rappeler ba fille on a pas tout le roi ba mindondo. Tableau ça là na nino. Et pas Ringo. Qu'on appelle sous. Mais ce n'est pas. Non, ce n'est pas bien. Nganga nini moi. Obi ke ba garçon ba fanda gan. Obi ke ba garçon ba oto membeli hein. Un jour au mon abo Pedro ga vino ndengwa. Les mêmes bêtises à Salina Paringo a répété yango kuna na Ngandabile. Tande a renversé la table. Et puis a suffi en anecdote. Na lobi na yeke wana mwasi na ngai te. Mwasi ya Michel Sompex. Meti wana.
Oh, moi, c'est un yoga, au Wanga, et pourtant, tu sais qu'on a Michel, que Carton Thompson, on a que nous rejoignons son pex. Il est haute, moi, c'est un yoga. C'est ça. Et puis, moi, c'est un respect. Moi, la télé, sérieusement, il faut me balayer battre ma vague. Mawa mingi penza. Batu batanga te za mawa. Na tangate. Nani atangate ko? Kamwa meloko mo na loko na eloko ni yo lokoti koko. Koko eloko ni yo lokoti. Telemana no. Koko telemana. Ndondo. Telemana. Telema. Tu crois que tu Yako. Yo sakana. Yo sakana nani? Tikanga. Tikanga ko ne. Ola tanana, ola tanga mbanda. Ponga inde nkoba. Na ebisu na ngai te. Osakana na basi. Ngai nde suka na bango. Ngai suka. Katsa. Leka mundela ngo. Mundela ngo pre. Yaka. Yaka na osela. Yaka. Point. Na pika Chris. Obo piquer on le loin. Ndumba mobala pamba zoba pamba usaka mokende ko lokota basi n'importe quel mois si okondima non kete na boyo mutanga boyanga na monde mutanga zo boyanga na monde na zo monde te azo ebana te yonde na samwe zonga na boulevard na kuzonga papa e changa mbongo olokota nga wapi shaba sia kendo tika ezongse na boulevard na kozonga papa na boulevard na kozonga oza oyaka kolandana nanga na boulevard te oyolandana bato bakotonda na lupango boni koneso yo kokota déjà bamati na mire bamata na mire shaba tika makelele na pikaka crise okopike yango lelo papa zongse na boulevard okofutanga na yebisi yo yo katika na yo obondi ya likoko akende kozela boto stop avant na kozela yango nepesa nga vi yangai akokiti ya yo nini okantika na yo obondi ya mobile lokola yo na mabe oza nango na ngai te j'en ai marre de toi zongisa ye shaba mais président nalingi ye lisusu te naboyi ye na boye bon décision no pe na ndimi yango décision na ngai azonga na boulevard esika la lokotaka ye esika azaki ko flatter ba mindele wana auto stop boy akenda sala yango na boye azangi manière non c'est pas bien obi que jour mususu mona boye tala biloko azo continuer oti atel ko babado nde ba telemi kuna na likola mire eza bien te la ebisi yoko po moni ngai pe na yo ovanda na kozongila na ebisi yoko délai nazopesa ya une semaine tala yebisaka mo mutu na avandi wana ala opesa nga dommage d'intérêt nayoki basango naza moso fele te calculer ka bajour nga la salle ozongeli Gabi Ochudi nayebi yango asala ba moyen alors le côté le plus pété ko na komona pasi na ndako na mobala zanga manière je suis au courant de tout kende zonga na boulevard Fazer Chege moko boy président a félicité on est aussi décision on a pas fait pour vivre na bango te azotala ko simboti na bilamba quoi Coca-Cola azo simba mais bomenga ko simbo boy jamais taba respect za nango bomengo za na manière net ya ye beto pourquoi famille ba bomengo za modèle moi c'est mususu ba bi caractère ne ba bi ndeni comportement ndenge zali nazana bakanda ebele baninga shaba bazalaka bandeko na bango bakufi ebemena biso euti poto bakundaki na kitambo na Gombe na Bensege oyo ngai ya na ngai ya dudu na mona te tolela kaka ya ndenge wana non courage bien moi likelelo oyo boya sakana na ngai ya ebi valeur nanga non ayebi te président est-ce que ayebi gamin de chika babis ayebi bien ayebi te président zoba moko boye akende kendo tala yesu azalwa benga ya na beta ye ta yesu aza pembena aya na nike pe gogo ekoki na ye